Tusamba. Ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa sedito, ye untwa dia mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yele mfu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre tolanda ki matei na biso mama selo mutate ya biso abandelaki na banzembo bayuda akendaki na mibeko mikanda na ya suka toyuki tobomba tosalela nkolo wana tobika tozali nde baponami tata nzambe asali mokili na maloba kobanda lendi te vendredi oyo nyonso asalaki na maloba kasi biso bato nde samedi asali biso asimbaki na maboko likambo wana na biso totyango na valer pamba te nyonso oyo asalaki na maloba mokonzi nango ezali biso ndenge tata nzambe asalaki programme biso bato kasi tobebisaka nde nyonso ezwaki mayele biloko wana ekimaki biso ekoma na mayele mosusu mpona masumu na biso moko malgré tobebisaka kasi ti moya lelo tata nzambe atikaka biso te oyo tomonaki ke atindaki mwana na ye nkolo yesu nkolo yesu atosaki maloba ya tata na ye papa kimbango atosaki makambo ya nkolo yesu bapapa bango misato tosaki maloba ya papa simon kimbango tata na bango yango mpe biso tozali kotosa maloba na ye bapapa na biso balobaki bien balobi ete tosala makasi tozongela place na biso ya liboso yango balobaki ete bolingo mibeko misala soki tosimbi makambo misato wana pasi na biso ekosila valere ezongi lobi likambo bayoki yo yango wana toza makasi balobi yelusalemi yango wana totonga yelusalemi esika wana toza kobosana yango te kolo nyonso ezala bapaster baselo balongi bandimi tozoteya na kaka mpo na yelusalemi na bamoye na biso ya mike yango nde tozali kotongela yelusalemi po toyebi ke tobebisaka tobebisi mpe mbala ebele surtout les trois Congos biso nde
bazotia miso mpona tata Kimbangu koya na ye mpona kobikisa loposo mwini bazotala biso le 3 Congo oza na likambo yango tozalaka na programme ete Angola toyaka, Brazzaville toyaka, RPC biso nyonso mpe toyaka mpona kotonga Yerusalem mpona misala mpe ndenge elobama bolingo mibeko mpe misala. Programme bapapa balobaki tolona tobokola likambo wana mpe tosimba yango makasi tobosana te. Koya na Yerusalemi bapaya bato wana baza na programme bakolobaki bakoya awa biso nde tokolesaka bango tolalisaka bango makambo nyonso tokokisaka. Yango bapapa balobaki tolona tobokola 88-89 bapapa balobi soki tokokisi kaka 100 ans ndenge bokomona makambo ndenge koya vitesse. balobaka ngo avant 3-5-15 tokobandela na 0. makambo ntango tozomona yango bato bazotuna bakestion mingi mituna eza ebele biso moko tomibongisa na les 3 Congo kaka mikolo toke na Brazana papa Zabo papa Mbenza atikalaki mpona kotala mboka papa Rigeni tozalaki na ye nalobi tokozonga kasi makambo tozomona mokili eza na mpasi loposo mwindu mpe ekomi na mpasi mingi. Ifo tobongisa soki tobongisi te mokili bakoyeba te batata bazaki banani batata kokenga bango balobaki nini batata basalaki nini tokokisa mokano yango totelemili misala makasi na kala soki balobi ozaki mbangiste soni po mituna ezaki koneka ye Kimbangu nani mpe bato mayele bakoloba tata wana azaka mayele ndenge nini akomi Kimbangiste basoba wana me biso nde toyebi sansa likambo totalaka kaka bafinga na bango batyola na bango kasi mokolo asuka ekoyebana. Yo moko kolo likambo simba makasi nzela oyo oponaki tika te kuna tokokende likambo ekozala mimi banzembo oyo bajezeki bayembaka likambo ekwei na mokili likambo ekwei na Afrika likambo ekwei na Congo oyo tozali kambo mingi ebandelaki na Angola
même bakongo bakombo ya makambo nyonso ebandelaki na Angola. Mais toza komiyeba te, tozososola te nini ezalaki na Angola ebele ebele, nini ekoyaki na RDC, nini ekoyaki na Brazzaville, ebele makambo tobanda koyeba ngo kososola mpe moko moko moke moke. En 1908 monani ke oyo bayaki kokolonize biso Congo, donc Congo to balobi Congo bamindele ne bayaki wana kombo Congo ya Totela Angola. Kuna fo baye baba sosola mingi bimaki kuna nde kana RDC simande koti na Brazzaville. Kasi tozoyeba te, tozososola te ba histoire nyonso ekobima po eleli ekoyebana ba histoire nyonso ndenge ezali yo ozali nani ebandela makambo. 1910 papa Kimbangu lobaki makambo mingi oyo ekozala oyo ezali mpe ekosalama. 1914 papa Kulutu abota guerre mpe ebandi. Famille bavandaka liboso kombo ya mwana siko batoni papa Kimbangu famille batoni bakolo oti mwana mobali kombo nani Kisolokele to likambo wana yango ebimi ekesango na mokili. Ayo kobota papa Mfumabanza famille mpe batoni kombo nani Dialungana oyo wana ebungaka ekokisami emonani Dialungana. Ayo kobota papa Mfuma no papa Diangenda yimoko alobi Diangenda kuntima ekendaki nanga na motema likambo ya tata Nzambe ekendaki ye na motema Diangenda. Famille mpe balobi biso tofo tobakisa bakongo. Papa Kisolokele bapesi kombo Bitompo. Papa Mfumabanza bapesi kombo Mawawa. Papa Mfumandongo papa Diangenda bapesi kombo papa Kukulu. Oyo bakombo bakoko bapesaki bakombo compliqué kilo surtout ya papa Diangenda Kukulu oyo kombo mpe aza kosepela nango te me oyo bayebaki ntina bayebaki. Bango nde bayaki kobikisa biso, bango nde balakisaki nzela ya solo. Sikoyo tokolanda maloba ya papa Mfumalongo mpona kolakisa ete tobebisa te. Toyebi kaka bango bakenda me batikaki maloba oyo ekobikisa biso kolakisa mpe bango bazaki banani
moi etobebisa lisusu eza te yo moto ozali nani na miso ya tata nzambe tiela biso kama papa mfuma longo tata pe ya mwana pe ya musantu na kuzana na maloba mingi te kasi ba mama na batata soko bwaki misi na bino esika bapigeon bavwandi baoyo bakenda koluka kolia me ntango bamoni biso oyo na libondeli bango bayeli me mpa nini bango bayeli ezali mpo ate bapesa biso ndakisa nzala ezali na bango kasi toye bayanga nawa bango mpe baye ezali bandeke nzambe alobi ete tosala ndeke asalami kasi yo mutu akamati maboko na ye ya peto abongisi yo donc tozali banzambe ezalaki tata mfuma longo azali nzambe te biso banso tozali awa moko azali nzambe kobusanaka ndeka mwana te ndenge na liloba na nzambe te tosala mutu na lolenge na biso banda ntango wana mutu azali nzambe yemba nyono nzembo na bino wana boyemba jokuna tinsiona bamama batata oyo ezali nzembo kasi maoyo maza na kati na nzembo wana soko na bombani esika bato baza koyemba yango na bandi kolela na ntina nini nalobi lisusu ete nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso donc biso banso tozali awa tozali banzambe ndenge tozali banzambe ekokaki ata mutu moko na kati na biso nde abonga nzela nakamati exemple ya biso bakimbangisi pate mutu awomela na kati na lingumba oyo il faut aza vocation c'est-à-dire nzambe abengi ye ati ye na kati na lingumba oyo wana nini tobutami na kati na banzube
ya ndenge na ndenge pamba te biso tobutami c'est-à-dire ngumba na biso ebutami ntango oyo mangumba nyonso tu isi ekabataka déjà baracine tellement profonde yango ebimbisi mapanga yo okenda kolonda lisusu likambo nini pamba te kofingama kutiolama makambo ndenge na ndenge meme oyo osalaka te bato bazali kobimbisi na yo yango na ntina nini pamba te obutami ntango oyo bango basi bakomeli toko pate okotana ni ngumba yo solo ozala na vocation c'est-à-dire soko nzambe apesaka yo mongongo na yo te otali ye moto aza kobenga yo ya solo atelami likolo ya mabanga alobi ale naloni oyo esika wana pate obimisa misisa pardon ezali pasi okomi mondimi obi bapesi yo mpe titre monene bien révérend pasteur kasi lokola okaki yo mongongo na nzambe te ekomi na yo mindondo yo moko okimbangiso révérend pasteur oyo mpasi boyo ndenge nini oyo aza kofuta ngai te maye te baninga na ngai koda bakotuna kasi bino ndingoma na bino bakopesa lo ntalo boni bakofutaka biso te en tout cas moyen ezali te kofutama te betosalaka be mosala pamba kuna vraiment tokosalaka bénévolement bon okesango ete kuna na biso bakopesaka biso boye kasi na biso lo obandi kutiola batingai na komi dignitaire de l'église kimbangise kasi mbongo ezali te dignitaire wapi bongo soko boye malamu nde oyaka na pai na biso aya so na kosilisaka mbe ndenge wana nakoluka likambo mpona nini apele ya nzambe eza na yo te tosengi banani bakenda kotikala na kunzulu baninga balobi biso tokokende tozali bavolontaire ata mpasi ata esengo tomeka nano kolona po ate tolia biloko oyo biso moko tokolona ya solo tobana kolona bambala masangu nguba manioc makemba biloko ndenge na ndenge kasi soko vocation ezali te moyen ezali te moke ampana mpasi awa vraiment tovandi awa ezali perte du temps so tozali kimbangise kasi mpasi boye kolia na biso ezali mpasi kolata na biso mpasi découragement ye obandi kotonga obandi komiso makambo ndenge na ndenge ozwi moto oyo ozalaka na ye moninga oza kotala ndenge nini ya solo bango bambuta bati biso awa mais personne ne s'occupe de nous yokanisi nini afe balobaki aye papa mpe akoyaka awa kopesaka biso makambo ya ndenge na ndenge po ate tokanga bele montima kasi bon tosenga na nzela tokenda na brasa na kamino ye ale tokei brasa tokomi kuna kasi bono ye mpona vraiment pasi nga nalobaki na yo nini kuna pasi kaka yo ndimbe kaka okende sikasika okimi te na ndako ya nzambe okimi mpona nini vocation bamama batata tozali awa tozali basiona tozali awa tozali baorphelin pamba te bato baso bayini biso na ntina na likambo oyo tozwi pamba te tobutami na likolo na misisa wana misime yingiraka mingi na kati na mabele yo yingirisa mosisa na yo obe kotela mosisa mosusu moyen te moto nyonso akomi kimbangisi akomi orphelin akomi ekomba soko tozalaka uni nde tokoki kobimisa likambo moko ya kitoko pamba te nzambe alobi ete totonga lingumba oyo emonanaka nano na kati na mokili te
nasina lubila kabindi kamo awa biso tuzane eloko te moto akotinda biso eloko azali te moto akopesa yo azali te il faut omisalela biso moko donc il faut bavolontaire bazala basacrifie bazala soko basacrifie bazali te vraiment moyen te ndenge na kotalaka bamama mikala bango bazali basacrifie na ndenge na mpasi wana bango bamonaki na 1921 na ndenge na mpasi wana bake kotikala 40 ans na prison babemi baza na bango bapauvre très pauvre même na kokoloba alia il faut moto apesa ye alata il faut moto apesa ye ezali mpasi mpo nani bandimi mpasi wana pamba te basi bayibi malamu te atandele esengo kozala soko mama mikala atali ntango oyo tobandi kosalaka mwa misala soko akei kotala mapelepe na bandako na biso totongi sikasikala mama mikala bandi kolela na mawa te alibi soko tomonaki mpasi te nde eloko boye ezali te anzambe tika na kumisa nzambe na ngai pamba te eloko oyo ya moto mosusu te kasi ya ngai solo nzambe aza na mawa ajila 65 ans durant pati apesa biso eloko oyo atali bamundele ntango bakumi ebele ntango atali maamikala alobi nzambe na se na longi soki atala bamundele baye kofuka mapepe na papa mama mikala motu na ye ebimi alobi nakokokufa ntango oyo nasepeli pamba te oyo namonaki na 1921 namoni yango na mokolo mwa lelo mingi bazalaki na mpusa po ate batonga centre oyo kasi moyen te na mbula oyo ebetaki na butu mobimba nazwaki moyen ya kotala bato natala mokili ndenge mwango mozali bamama batata ayayayaya kama sokosoko nakanisi muntu mwindo alongwa wapi na bandi kulela muntu mwindo alongwa wapi soko nakanisi esika wana ngai moko na bandi kulela ngapele nazali muntu mwindo ekumini biso likambo moko ya monene biso bato na ndako tozali koyiba esika biso ozali te mokolo tokoyiba esika nini tokomi nakanisi tokozala na perseverance moko kosekana te biso tokotunga mokili mwa sika bondimi na bino te tozali ekomba tozali baorphelin biso nyonso tolandi na oyo programme papa azalaki nango ya makasi ya kolona kobongola asalaki yango na kunzulu asalaki yango na lutendele asalaki yango na plateau de bateke mpo na nini likambo ezali tokosala nde ya mingi mpona kolakisa lelo oyo tobandi na kunzulu nzambe akandi kolakisa nzela ya malamu ndenge volonté bato bazokende mpona bazokolakisa bamessage ekomi koya mingi banzembo ya ndenge na ndenge mpe kolakisa bango na makambo oyo bayebaki te babaki komona yango mpe bato bakomi ya kokita bobangi ezali koya po bavandi mpona babandi komona makambo ya bien balingi so kosangana na bato mokili te elakisi ke ndenge papa abandeli
biso nyonso tosalami na tata nzambe tosimbami na maboko tozali mpe banzambe soki totamboli bongo sukasuka ndenge tolobaka bobange ya tata nzambe ebandeli ya mayele soki tokomi na nivo wana oyo nyonso ya mabe tokosalela yango lisusu te ndima yango mpe ozali nzambe moto azali nzambe ye moko alobi bien nga parceke naza fumano obenginga nzambe mpe biso nyonso tozali banzambe ye moko moto alobi yango totosa kaka tozongela place na biso ya liboso oyo tobungisa tozwa yango yango tozosanga biso na biso toyokana soki olingi osala mabe epai ya moto zala na mobangi mpe soki nasali yango nzambe akosekeka olandi okoli ndeko na ngai moto yango wana toteya mingi programe etikali na biso na kasi angola eke papa mfumalongo aza koloba kala RDC Brazzaville tokomi la porte biso kozala angola yango likolo eleki tozalaki na Brazzaville bato nyonso bakomi kozwa exemple ya malamu na mokili mobimba Brazzaville parce que bandimi na bango kosala machine tosengaki depuis le 15 ekotaki na bato eza na nzela d'ici le 9 ekokoma na pointe noire mpona kobongisa banzela tomoni mpe kolongwa Brazzaville soki okomi na boko nzela eza malamu eboko bandombe nzela eza malamu te mashine wana ekosala ivelege wana ekosala nzela mpe kinshasa totala baplace nyonso tokendaka tosokola banzela ezala bien tokota na misala na biso ndenge toza kolingela yango tolandi papa kaka koloba susu mingi te tozowela place na biso ya liboso lingomba ya suka te yango tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe kaka moto osala amen